Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité na actualité. La voix du peuple, maman na ngaye, oh yango yo eye. La voix du peuple, avec Vincent Chilouizi, et ça la reine de l'émission de la presse. Salut, bienvenue, chers amis téléspectateurs dans votre show, Vérité en face. Awa nakati ya chaîne Abino, la voix du peuple, si tu as bien, et merci à tous les abonnés, au toujours compté le lot, plus de 320 000 personnes, bon, il y a pour s'abonner à la chaîne Abino, la voix du peuple. Merci pour cet amour, merci pour ces gestes, parce que la chaîne est belée, mais vous avez accepté de vous abonner à la chaîne Oyo. Je dis merci à ces 320 000 personnes, et une autre façon, il y a que la Kisangai a combien vous êtes attaché dans le programme Oyo. Il y a les bossons de l'émission de Bandi, vous cliquez les biso na j'aime. C'est-à-dire dans Moussapio et Saliboé, si la biso Moussapino, en année, vous avez 320 000, donc 320 000 personnes qui aimer l'émission Oyo. Ça sera une meilleure façon de vous contribuer. Laissez-nous des commentaires par rapport à Nyon sur le cas, pesa biso point de vue nayo et dans de quoi au talango. Nasuka, Zouara lien émission, si là t'as 5 personnes qui ont contact nayo, ça sera une meilleure façon pour Nabiso, il y a bon Abino à soutenir ces programmes que vous aimez tant, Vérité en face, parce que je le vois, celui aux Zumata au côté Sangote, combien les gens, on est dérangés, on est à tout moment, les gens nous appellent pour nous dire Vérité en face et qu'il n'a pas. Pour Vérité en face et qu'il n'a pas, peut-être Zara toujours permanent la télévision Nabino, na ordinateur, na téléphone, en tout cas n'hésitez pas de liker cette émission et pour les gens qui ne sont pas encore abonnés à la grande chaîne Abus sur la voix du peuple, abonnez-vous. Et nous vous promettons que bientôt, nous aurons un grand programme pour la Bino, dans la télévision la Bino. Ce sera vraiment télé-réalité Moro qui va certainement faire pleurer beaucoup de gens, qui va certainement faire réveiller des émotions dans la Belé. Ça, comme on les a, juste un sourire. Vous aurez les détails, peut-être étant au sein de nos premiers numéros, mais préparez-vous déjà à suivre cette émission. Autre lancer les Bino bientôt dans la télévision la Bino, juste un sourire. Vous allez comprendre cela. Et ça télé-réalité Torokita na sur terrain. Vous allez vraiment comprendre à combien il faut tout partager à l'abonnement entre Bissou et Bissou. Mais pour aujourd'hui, nous sommes ici dans Vérité en face parce que nous avons un cas, nous avons une situation où il y a moi si na Combo, il y a Dorcas. Dorcas nous a contacté car on a la émission Oyo pour nous expliquer une situation à Zalango. J'avoue que j'ai assisté à Makambo Bongo na période Morobo en hôpital à Chip, mais je m'y attendais pas qu'un jour quand il y a Bongo la vérité en face, elle doit avouer une vérité et pas un maman naïe par rapport à la situation. Il y a grand frère naïe. Il y a une vérité où tu peux découvrir et c'est pourquoi elle s'est décidée de se confier dans l'émission Vérité en face pour que toi accompagné pour qu'elle sa vérité où tu peux découvrir dans mato ya Montalibanda ils ont mettre vie il y a grand frère naïe Angers et on se retrouve juste après cet élément pour que Toko Tsabongo Dorcas. Merci. Gambela na internet. Déjà le nom et l'exhibition sur Gambela internet, c'est-à-dire les ali bongo boutique oyo bandeko ndeko na biso aza awa na Kinshasa avant d'être disponible pour na bino bandeko boza na poto mingi to ebine ezalaka boza na posa ya kosala provision pour na ndeko na yo pour na famille na yo pour na ndeko moko talaki na télévision monika to passer au mois difficile mo apporter assistance pour na orphelinat moko pour na homme de vieillard moko oza na besoin baki notiki la bango biloko ya kolia Gambela na internet eye pour na yango donc bobenga bango bobenga na place on a besoin de l'eau comme au bengi bango pour cela dans les bons c'est-à-dire va assurer le nom
biloko osombi et puis basirelo biloko ndonga place oyo kosomba matie kende donc nosala don orphelinat nosala don homme de veillard ya biloko kolia baloso basemoule bahuile tout ce que vous voulez bamiliki en tout cas bengi bango kaka na numéro na pesi eza likambo ya sérieux soki Vincent alobi c'est que rassurez-vous que bango eza pena correct je pense à les jours qui viennent tokotiela bino mpe spot na bango oyo banoleka tout moment donc bomesana na gambela na internet osombi biloko na yo oza na poto otindika mbongo na yo et biloko na ekoma pa ya mama leki biloko na ekene pa tata mwasi ekene pa ya mama pa papa na biso to pa mama na biso tokende na orphelinat tokende na homme de veillard moko obenga gambela na internet boya mama na mwasi moko na téléphone akoexplike bino nini na kosala pour que biloko ekoma souci ezali bobengi Vincent mpona badetail mosusu par rapport à Likambango, Tobengi Gambela na Internet. Voilà, nous sommes de retour après avoir Kolanda élément Nabiso, il y a Gambela na Internet, où ils plateforme, ils ont sur la bande de Koboza Libanda, pour ça la bande de Koboza, nous avons Kinshasa, la provision à Blora Rolia, et Blora Rolia, je disais tantôt, et puis ma location un véhicule pour la bande de Kobaza na Kinshasa outil poto yo za besoin louer véhicule baza na Jeep baza na ba Blade marque Blade et puis baza pe na site na bango baza na différents blocs baza ko teka bazo teka bituka bazo teka ba blocs ba immobilier donc ils ont beaucoup de trucs vous pouvez faire un tour na site internet na bango gambela internet.com sur la page Facebook na bango gambela internet vous allez trouver vraiment il y a tout à l'intérieur. Chers amis téléspectateurs, comme je venais de l'annoncer tout à l'heure, qu'aujourd'hui, nous avons comme invité notre sœur Dorcas. Dorcas Ego Lukabiso, parce que Aza, sous le choc, il a redécouvert une vérité moko. Et vérité, on a expliqué maman à Bottier concernant son grand frère. Et elle s'est décidée à se confier à l'émission Nabiso Vérité en face. Sans plus tarder, Zoyamba Nderonabiso à moi si Dorcas, bonjour et bienvenue dans cette émission Vérité en face. Bonjour papa Vincent. Ok. Naebi Keza passi pour Nayo, c'était pas facile pour que tu comme en étape au Bisomi Balé. Mais comme je vous ai dit, nous sommes en vie Nabiso Zara enseignement. Ezala Yamabe, Ezala Malamu, Ezala Kamekomelin de Gonayo. Communiquer yote mais communiquer de gonayo ezala bien za malamu nyonso za renseignement été arabiso pour nous baninga otambu sa vie et ce qui le Cameroun est commis sengi que biso to intervenir oyebinde biso to salaka comme je vous avais dit que biso to procédaka na vérité d'abord il fait bima et après nettoyer barani to sala pour que to faire réconcilier famille parce que né na bagi biso émission biso za ministère à réconciliation. Donc, vérité bimanango, mais batuma panzanate. Parce que vérité libérée, mais batubatika lini. Toto yeba, problème ni ozalango, ou etindo ya awana émission. Oui, papa, avec ça, quand on lobby, dans l'andabino suivant, na yebi, ke pa na bino makama malamu, yebi makanango toujours. Papa, avec ça, on a un problème, wana, ezole, kelanga makasi, même pongi, non, koko lalate, non, kokate. Problème ni. Papa, Tobotama 2, kanga na grand frère nanga. Tuzala ka biso mibale. Ka biso mibale, mama bota ka biso après na bakabwana papa kufa to tikala kanga na grand frère nanga na mama. Et si to bandai ko kola na grand frère tozo tanga to ke ba classe, grand frère vraiment na makamuneti ya basi. Soit na makamuneti, ozaneti mobali boye, grand frère biso vraiment azalaki bongo te. Azalaki très timide. Grand frère azaki osamaka mo le quoi PD makambo boye kaka so tali grand frère Bobby ça va openda za PD mais à ma grande surprise grand frère akoli aye a présenté biso mwasi grand frère a présenté biso mwasi oui tellement pe mokili mobima balobaki ke grand frère aza PD tanga memeli biso mwasi moi pe to boya mwasi ezate to yambi la fille wana Rachel anga azaki anakin alongwaki na voyage kazaki na Afrique du Sud après kuna luki amoni simbite azongi suki kozonga azongi ne ba yokutana na grand frère nanga ya ba kutana na grand frère pa ye a présenter maman non maman moi si papa to yambi pe Rachel to sepel pe na Rachel ke to grand frère Alexis biso moi to sepel pe na Rachel et
Rachel wana petite sœur nae natanga na petite sœur à Rachel et nando tanga na petite sœur à Rachel plutôt tant nazaki na humanité to silisa to kabwana pe nga pe na kina continuer ba université na ngai to kutana na nzela ko kutana to kutani camarade na ngai apesi nga pe numéro na ye na komukina pa na bango tozozola ah et un grand frère présenté pe biso mwasi na yo kini kuna ko kina ke kuna nde na ye ko kuta ye mwana ngo na kuti pe Rachel kuna Rachel, elle dit ah oui, ça n'y a pas de la camarade nangai, la collègue n'a pas tanga nae. Mais au petit tiers nangai tu. Pourtant on y a qui n'est pas Rachel non to koma kiti. To yeba qui peut pas na bango. On a OK kunande na yo mona pe Rachel, ah ça va camarade est silipé. Premier jour na kine pe kuna na camarade nanga to solo lipe bien makamu so c'est qui pe na Rachel est sili. Na zongi nangai. Et on a zongi pe na ndako na ah maman, na moni place moi sa grand frère avant daka. Mon camarade n'a pas tanga na pese même na komba camarade na ye petite sœur ya Rachel maman abi ça va il a fait problème té ala moi ça ya na bino abi ça va et on a zoni na butu na mon camarade na komeli ngai abi yo yebi Rachel ndenge nini po er to sola kuna na bimise na ba vérité te ke pa yaya yela ki biso bo na lo baki camarade na ngai akomeli ngai yo yebi Rachel ndenge nini est-ce que ne ba Rachel ndenge nini pour na nini Rachel aza fiancée la grand frère nangai camarade ati oh na téléphone ati nga o nga zunti quoi oté fona luka yo tout sola en face nga bibo pas de problème kuza na poso luka nga tout solo la lobi kasi soko 8 ans komela nga to sa nini tout solo la lobi yango pe azwa ki tenter il paraît que na musala azonga ki retard le samedi camarade nanga abingi ngai na kepe tovanda ipa na bango tovanda libanda tovanda na terrasse moza la pembeni na bango tovandi singa atuni ngabi ah Dorcas monsieur oui grand frère na yo a présenté bino Rachel fiancée na ye na bi oui grand frère ya qui a présenté maman na ngai ke moi si na nga na zui ye biso pe tellement to yebi grand frère na kokola na ye to tikala mona moi si na ye tinda kolibwe et a présenté biso moi si photo sepela na moi si wana on dit qui na biso Rachel singa bi Dorcas grand frère na bino a présenté bino Rachel atuni nga 2 fois lequel nga bino yoko otuna nga bongo te otuna nga mbalebele bongo pona nini o na nelo mo fona yebisa yo foka na yebiso po oza camarade na ngai to kolina yo akolinga te grand frère na yo adinda na ti grand frère na nga dinda libulu eza wana batimo eli adinda o tondeni o te foka na yebisa yo na bisa bakasi expliquer ngai avec ça non mon ami camarade na ngai amandi koyebisa ngai alobi est-ce que grand frère na yo ayebi que Rachel aza na 2 sexes Rachel 2 sexes oh oui Rachel a na 2 sexes avec ça nandima ki angote parce que kotala Rachel boye Rachel a moi si kitoko kotala vraiment Rachel boye on dit maté que Rachel koza ni lokwana Rachel aza na 2 sexes nga jamais na kondima ngote na boya ki même na telemi na kanda na zongi camarade na nga insisté même na téléphone na bandi ko komela nga no Dorcas na posa no photo sa nini to sisa lisolo wana nga bino ya te po eza buzoba komona Rachel pembe aza na kitoko na Rachel koza na 2 sexes oh oui aza na 2 sexes nga bisaba kasi donc aza moninga na nga na yebie na kitia ka mutema na zongi isusu na ye to vandi na bandi obetela nga lisolo wana na kimia nyoso bisinga Dorcas Rachel a na 2 sexes Rachel a na 2 sexes mais na 2 sexes aza nango sexe pe eza très puissant eza ya bana mibali mais c'est ça là qui nga bien te na oka ki on dirait basopeli nga maya moto na nzoto na mituni grand frère banda botama tutikala omona ye na mwasi te et mwasi oyo aye ko présenter biso aza na 2 sexes siko na 2 sexes wana na yebite grand frère na nganda aza mobali to Rachel ndaza mobali ya grand frère na biso avec son na kokola la suite na kokola la te je dois avouer que
Depuis que nous avons commencé ces projets, ces programmes Vérité en face, on a l'habitude de traiter des problèmes où il y a un rapport familial, conflit à couple, et tout ça, une histoire de famille, grand frère, yaya, maman. Mais là, tu nous ramènes une histoire qui semble un peu être un peu moins kilo. On a l'ini toujours maman Moukessima. Il s'agit d'une histoire, il y a hermaphrodite, mais je ne vais pas plutôt qu'au vent de la mine terme. Tu nous as dit que ton grand frère depuis Bokoli, au Tkala jamais remonté un mois-ci. Oui. Et moi, ça, Liboso, grand frère m'a présenté bien dans la vie, c'est Rachel. Oui, c'est la Rachel. Et selon ma soupçon en quartier, il y a Batou, Balobaria, Namna rapide. Grand frère, vraiment pas avec ça. Ndenga kolela. Ata maman kutu. Banda oleki la maman. On a bouti moi en balle, mais moi, nango, façon, on a moni la ye, maramba balle. Mais est-ce que yé moko en soi, est-ce qu'à yé sabino kanima kazara bongo to zara bilobel en tout cas ne baloba basala ba consana ba. Non, grand frère a yé sabiso de kazara des aka quartier, mais moi soit liboso présenté bien les Rachel. Oui, moi ça liboso za Rachel. Et oyoyo qui que Rachel a dans ba sexe mi balé. Rachel a deux sexes. Et tant on apprenait une nouvelle wana. Ceux na comprendre yo place aux ali. Où ça na yo izani? Avec ça. Nayebi te façon ni no banda pona vandisa mama nayebisa ye. Nayebi te so no yebisa mama ndenge ni. Yango tellement nalandaka be mission na bino. Yango moninga na ye na kosa bosunga ngai. Bosunga ngai mama ayeba likambo. Pona nga mo boy na kokate. Ande nayebi mama na kokate no banda ndeni. Mwana ka moko ya mobali. Na banda ndeni. Voilà, c'est un choc pour Dorcas d'apprendre situation en haut. Maintenant, maman yeba po libale kufa bakabwana toneni. Je comprends pas. Pas ça. Moi c'est bon. Ce qui est ya solo nde ba lobby. Parce que moi c'est bon on vendre na ya ndeni. Moi ça dans des sexes. Avant de grand frère, c'est que yenda zalra mobali a grand frère ton ndengeni. Faut te la vérité. On se retrouve juste après. Vendredi 1er décembre 2023. Bruxelles, la Madeleine. Le Molodo Leader arrive pour un concert humanitaire pour l'Est de la République démocratique du Congo. Une soirée exceptionnelle où la musique et l'humanitaire se rejoignent pour une cause commune. Venir en aide à ceux qui ont tant besoin de notre soutien, aux plus démunis. Pour toutes les griffes partout dans le monde, je vous salue et je vous reconfirme que ce 1er décembre, nous avons un grand concert, un très très beau concert dans une vraie salle de spectacle en plein Bruxelles, la Madeleine. Réservez dès maintenant. De places standard à 45 €, de places VIP à 65 €. Un supplément de 100 € pour le meet and greet est disponible. Soyons là et ensemble, changeons de vie, unissons Umoja pour la paix, à l'est de la RDC. Une production exclusive de l'orphelinat Gunguna, la Skinfama et la ville de Bruxelles. Nous sommes de retour dans le plateau Nabiso, Vérité en face, après avoir maîtrisé peu au solo la maman Nabiso. Là, Mission Nabino Tolandi, histoire il y a de Nabiso Dorcas. Et pour ça, Dorcas, c'est allé, maman à prendre une nouvelle pour que Toyeba Nini Togo Kenenango. Bonjour. Bonjour. Madame. Bonjour. Napisio, merci. Il y a bien facile, pas na yo, Isaka, comme on dit émission Oyo. Et Dorcas a écouté Lukabiso pour que à Yebisayo vérité mon ko likamo boyo a tu découvrir
et amoni nini na gérant oye moti. C'est pourquoi aluka ibiso pour que tout sangisa bino awa ba caméra ils ont quoi ba témoin ils ont quoi éléments utiliser pour la preuve na yo les raisons au Dorcas Saidi a. Papa Vincent, tu as eu bisinga na yo kalso bien té. Donner la zao na so ngai té parce que na yebi émission oyo ezala kaka vérité. Donc ndé na za aw ayeb saka likambo mbala mo ponde na za mtema na ngeza su malamu té. Ayina ba kali kambo mbala moko. Donc kas problème obengeli ngai za nini? Po benga ngati une émission aw. Problème moi c'est que donc ça va expliquer na yo mais na ngai ki to mekape ko sola muke na ngai ko sola na ngai zaika juste pour na ko yeba nini to orienter problème au Dorcas ça na ngo. Donc c'est so abi que non oza mama na bango obota bango mibale na ya na ya liboso obota ki kutu zaki na trop jeune et c'est vrai que depuis ozana moi na yo Pacho moi na ngali liboso liboso oui. Depuis abotami ti ndenge mwana mobali nyonso akokaka akolaka apresente oka mwasi moko aza na ye kombo na ye Rachel c'est ça Rachel banda botama mwasi ya liboso mwana nga présente nga ezaka Rachel et de tant que maman au moins Rachel c'est-à-dire comportement na ye façon na ye apprécier qui est quand même tant que moi c'est aza mwana mwasi moko très bien et puis la lingaka ye makasi talaka mwana nga banda botama ti ya koli mwasi ya liboso présente nga ezaka Rachel mwana mwasi moko en tout cas savoir vivre et aza na comportement moko malamu penza nga kutu nde naza boye na sambeli makasi na ndenge bakomi na procédure ke abala Rachel donc naza na esengo moko makasi mpona mwana wana abazada na procédure il faut babalana oui il faut babalana po ngai pena na sepelaka na mwana wana makasi Rachel voilà je pense que Dorcas maman za awa moi aussi na biso pour bénir maman oyebisa maman problème ozana Maman. Nayebi ke o na oluba okoka même pas ko supporter mais o mama fuza na mtima makasi nakokaki te nga moko navandisa yo nayebisa yo yango mona aki oluka papa Vincent mpo nayebi solution ezala awa mama moi en classe na biso nayebisaki oki aza petite sœur ya Rachel wana jour on abimaki nayebisaki oke mama nakendaki anniversaire te nakendaki parce que ye abengaki ngai po tosolola à propos ya Rachel mwasi ya grand frère mama moye mpe na bomba eza te foka nayebisa yo po bakomi dia na procédure bakomi dia na suka ya libala na bango Maman. Rachel, les amis. Yondo lobela maman, oui, sa maman oyo yoki parce que jusque les a oyo yoki. Faut yebisa maman pour to yeba nini to aussi ça likamo. Yo faut yebisa maman zana. Maman. On va dire Rachel ninga zawana. Rachel moi c'est un grand frère Pacho. Rachel a 2 sexes. Quoi? Dorcas, bakampozo boza sir nango? Oui maman, nana sûr nango parce que mon père expliqué nga aza petite sœur ya Rachel propre camarade nanga. Abengi nga en 2 reprises. Premier tour abenga nga nandima te. Nandima kite. Na silika kikutu na telemi na zongi. Deuxième tour na vandaki na yoka ye. Suivant Rachel, aza na 2 sexes.
Même si tu n'as expliqué qui biso que akindaki Afrique du Sud, koluka soki mbongo soki nini non. Rachel akindaki Afrique du Sud pour luka pe mbongo te soki pe pour sani te. Rachel akindaki Afrique du Sud pour baluka moyen basala ye opération eloko wana mais esimbi te. Tellement na vie à Rachel. Sexe na ye oyo ezalaka plus puissant, eza oyo ya bana mibali. Jésus. Rachel akendaki balungola esimbaki te. Nde na retour ya Rachel aye akutani na grand frère. Siko mama. Nayebi te passion nga naza nango na motema. Mama banda tokola na yaya. Yaya tikala représenter biso même pas mwasi. Si tokola na yaya azala pe même pas na ba camarade ya mibali. Yaya azala ekai. Rachel kata na miko Dorcas. Maman, on m'appelle puis Rachel. Dorcas. Nani nga mona wana mingi Dorcas o kamusanga isi mabozolo beza réel. Est-ce que vérifier que vous prenez un solo Dorcas? Wana ka moko ya mobali. Mais mabozolo ba prenez ça réel vraiment? Oui maman. Seigneur. Où y a plus de formation wana? Asa pena leke Rachel toza mutabalabala. Petite sœur ya Rachel propre. Petite sœur ya Rachel propre. Maman, faut oluka oyeba vérité. Maman pas tu aka moi no moko ya mobile. Na mane même pas kokoka nde lo lenge ni ovandisa ona yebisa yo. So na ke oluka papa versant te. C'est que solution pe linga ezwa mate. Dorcas. Maman. Wana nga moko ya mobali. Ake no kwena libabe wana vraiment. Nous avons tourné à plusieurs reprises, moi, est-ce que Makamozo Loboza sir nango vraiment? Oui, maman. Na hôtel ngela monde la Rachel, on a moi qui toko bongo. To ezalaka zuwa ke bino ba semeki, bolinga basa bandeko bino mbalité. Na ko la Rachel zuwa te, pour nga na moi c'est grand frère te. To sepela ko tunda présenter biso moi si. Et lelo nga na commencer la Rachel zuwa. Nga ina commencer la Rachel zuwa. Non, c'est pas vrai. Ah Seigneur. Nzambe ka mwana nga moko mobali. Non Dorcas. Iko simba te libala wana iko simba te soki eza réel. Soki eza réel iko simba lisusu te libala wana. Maman ekoza la paix ya solo. Ekoza la paix ya solo. Soki nga Dorcas nde na zaboye. Na bineke na ndako a grand frère. Rachel alinga te. Na senga bango nzela ana kenda ta 2 mois ya pamba. Rachel alinga te nga kenda ndako na bango. Atika la po linga te nga na chama kona nga kuna pa bango. Mama sale loko mama. So yebi pasonga la zo yoka na minute yo. Yoko toza mwana o supporter bongo ngai. O supporter ndenge nini. Seigneur. Seigneur mwana nga moka ya mobali. Non, c'est pas vrai Dorcas. C'est pas vrai for Rachel. Toi qui est à l'hôpital va vérifier sur les amas besoin maman nangai, je me mets à votre place. Dans un moment douleur aux ressentir la minute oyo. Pour apprendre les camboyo. On ne sait pas ce que Dorcas est en train de dire ce qu'ils ont vrai ou faux. Parce que Dorcas, ce qu'ils ont dit, c'est que monaki. Akutaki bango, to akutaki na position na. Ne tongaki to yo kaka Dorcas et puis peut-être Dorcas alanga ya ne peut-être pour mon appétit na Dorcas soit il a hâte parce qu'à mon. Mais si j'ai accepté que Dorcas aya na nuko solo la boye parce que tozana na bref moroté que oya le baiser solo bien que Rachel azamo si kitoko et là tout ce qu'une femme peut avoir pour attirer. Papa Vincent, moi la moi sona linga quand même ma classe ça très accueillante moi la moi si wana. C'est ça. Tu moi na ka comprendre nga makambo. Donc ça m'étonne, les gens ni maté.
il faut avoir la preuve vraiment que eza ya solo sikoyo oya mutuya na biso ezali esika oyo mwana azali benga ye tokata kamera soki Dorcas makamazolo bazwa simango tina suka keza oyo ayokaki benga mwana yo soki possibilité ezali baya awa na mobile na baya na mwasi na ye awa comme ça na misu na yo na ya bango Dorcas esa biso makambo ya yoki et tozwa réaction na bango mibale mais au moins tu reconnais que mwana yo depuis un certain temps ou depuis au botier otikala jamais koyoki na mamba basi que moi ça liboso bozolo ba ke eza o wana yo de Rachel ou abimi ou a présenté bino c'est-à-dire vous reconnaître que moi na yo pas en moi on a raconté ça un problème c'est ça pas Vincent moi na nga bana na bote moi c'est liboso a présenté nga eza Rachel azako kola leti boyi bano bakola leti basi kobeta banzango babiloko moko bosiko na quartier ba oh mwana ko la pede ou bien ndenge nini tozo seka na biso ka tovoka lokwa mwa misma moko boyi tozo seka na biso mais ko mwana kende ba mbali bakola katana ba chérie ya kwende bana mike bazalaka na tikala ko mwana pa mwana ngate moi ça liboso mwana nga présenter nga kaka Rachel be représenter kinga mwana mwasi wana donc ne okoki sengo moko ya bo mama ekota kinga makasi vraiment donc na sepela ki penza makasi pe na zoki amour na zana nango na mwana nga mobali na pesa ngo na Rachel de Rachel aza bo kilo te mais na kuma ko zoe mwana na ngai ya mibali soki o Dorcas alobi que parti ozo ça les alliés à mibali to kanisa que ninge Dorcas atu loba to yeba que mobali les a rendé de Rachel mwana onda za mwasi na ndaku selon Dorcas. Et Violetto s'est posé toutes ces questions. Moi, je te propose ta caméra pour te la tête, Yaroya, toute la caméra, pour la minute, tu as ta caméra, au benga, Pacho, Aya Awa, comme ça, tu vas évoluer. On se retrouve juste après, chers amis téléspectateurs, les temps de nous te rejoindre. Merci. S'il vous plaît, maman, otikanga na koti sabino pour ça la bien. Nazo comprendre les émotions na ozanango. Nazo comprendre vraiment. Mais otikanga na introduire bino pour que bandeko baye ba raison auto ben seli bango awa. To sona biso onyo sonenge likambo to donc kasinga za awa, il faut le banyoso na misu na bango. Mon frère Pacho, bonjour. Oui, bonjour. Na pécho du merci. Ndenge o accepté na de on a biso Madame Rachel. Rachel. Oui. Ko zala awa. En fait, tout dans la caraboye pour to yeba ko se situer bien, oser reconnaître maman Azali Bosso na biso. Oh maman na ngai. Maman na yo. Oui. Abotio. Oui. Puis Azali. Et donc petite sœur na ngai. Petite sœur na yo. Oui. OK. Et Rachel Azali fiancée na yo, c'est oui. Ça? Bozo a procédé à Mamba Liban na bino, bozo préparer malembe. Kaka ndolobi, ezaki na bon. Voilà. En fait, mutaluka ibiso a eza Dorcas. Parce que azana ikamumura découvrir concernant Rachel. Ah? Oui. Annie. S'il vous plaît, c'est maîtrisé dans nos Dorcas. Dès naipsa kio, makambo yo découvrir oyoki yango, mais toujours a besoin de ce que ba preuve. To ke na malembe. Tout le monde n'a pas fait ça. Tout le monde a vu. Dorcas. Zéland, s'il vous plaît. Dorcas, c'est que nous avons parce que dans les camots qui a eu. Yanga? Oui. Donc c'est moi qui dis comme nana. Toza na ndako. Maman c'est. Maman ni kata, maman ni. Maman là.
Ah bon? Maman. Maman, je comprends que tu es maintenant. Vous êtes sans qui? Oh, comprendre. Ça, tu es Ah, maman. Quand on a qu'à me le relever pour faire le voilà, yo qu'à au ça solo. Docteur. Quand on a qu'à me le relever ça solo ba. Docteur Siloba. Mais c'est pas chaud. Osons reconnaître. Je ne sais même pas comment m'introduire. Zela n'a aidé Binokasi. N'a passé parole le panayo comme expliquer ce problème au Non, non, ben non, tu as un problème, hein? Non, Rachel, attends, c'est là. Mais tout ça un problème, t'es chérie. Et ça, Nini? C'est là. Dorcas, je me rose à la toute envie. Je me suis chaud pour mes amis. Maman, quand on a l'obak, mon moi no patio. Ndazana. Moi si oya zoa, ayaka représenter biso na ndaku. Rachel a deux sexes. Quoi? Oh! Mais Non, Maman, Vanda la silisa, Vanda. Ne expliquez bien. Ne rakenda Afrique du Sud et là rakenda ko sala. Ani na manango. Asimisa mbongo. Asimisa mbongo. O côté la et. Vanda na loba. Vanda na oui nandimi leo na zem poli pona bolamu nao Vanda ngana loba mwana oyo yo ngana silisa non Rachel tika si c'est le moloba maman Rachel ana deux sexes. Rachel abetela ka yo lisolo mbali na ko inviter pa na yo ke Rachel akenda ka Afrique du Sud pona ko luka pona osala boye non maman. Rachel akenda basa l'opération ba longola sexe moko tellement esimba kité sexe o eza pris poussé par Rachel les ya bana mibali. Ah Docas yo me quand même C'est vrai que la classe est la différence, mais cette fois-ci, la classe en chair et en os à votre disposition. Et c'est là à travers le Flat Hotel Tenasia. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex-24 novembre.
Le Flat Hotel Tenasia, la classe, la sécurité, l'assurance en chair et... Chers amis téléspectateurs, nous sommes de retour dans le plateau Nabiso après avoir assisté à Makambo Dorcas Alobi. Dorcas, je vous propose aussi un Kimia, des notre website. Et ça, les Kambo yo bimisi ya bango, il faut tout soit pétant yo kabango. Rachel, il s'agit de votre image, il s'agit de votre personnalité. Tout sur le nom de Kimia. Parce que maman Zaha, à ta tout soit ni tout tombeau qui te lobi ni, et aux allons une importance de ceux qui te soulignent la Kimia. Et là, on a tout dans Rachel. Ni nous gros le bananier sur Oyo. Donc, ça bimisi sur Oyo. Parce qu'elle nous apprend que nous avons appris cette information à Azali petite sœur na propre. Petite sœur Nanga? Oui. Nani? Sarah. Sarah? Maman Nanga, tout solo la Kimia, s'il vous plaît. Tout solo la. Tina Obo, Awa. Tina Obo, Awa, pas Nangai, et Zapoto, le solo la Kimia. Bonsoir Kimia. Bonsoir Kimia. Mon frère. Mon frère. Mon frère. Et pas Nangai. S'il vous plaît, mon frère, Zoa Kimia, maman, s'il vous plaît, Chers amis téléspectateurs, nous présentons nos excuses par rapport à Nengue Plateau à chaud. Vous devez comprendre qu'on est en pleine réalité. Mais pour continuer ces programmes, essayez de faire déplacer dans le Dorcas pour que tout le monde soit en Kimia. Parce que moi, je ne permettrai pas que les Kamouri Bima, l'émission Nabiso, pour que nous tout à l'acquiser forcément. C'est pourquoi nous sommes tous sur la Kimia. Mon frère, Tina Oyo, tu es traité les Kambo, pour que tu trouves terrain d'attente à Malam. Maman Tia Botio, à la posa mona yo bali, au botipe, au salaire du bota, au PC Bako. Donc, c'est quoi on est zawana, koyoka les Kambo ya boy. Et ils ont payé ça moi passé. Il y a un tout nayo que soit liboso na tout nayo pacho. Petite sœur à mon ana nous moi sinayote. Moto yo to ebi kaza sincère au monde nous autres moi sinaye zalio. Na ba accusation yo sur moi sinayo sali. Papa, je ce qui paraît là ko ba be mo papa Vincent. Papa, c'est que je peux comment croire na makambo bango bazoloba. Na la croire na mututé. Il y a ça l'accusation là. C'est comme si que en fait, les a solo to les a bon. Est-ce que en réalité pas Vincent. On m'a mis dans ça. Na linga vraiment kolobati. Maman, oh yebelo mo c'est que Dorcas on balobi awa. Et ça vraiment na consacré. Moi na consacré c'est solo. Mais yo pesa biso sko yo ndoza mobali na yo. Isa solo mo Dorcas. Et ça va solo. Nyonso. Petite sœur na ngai Dorcas alobi eza lokuta. Bana nzembe mutapesa. Mama ko ngana ngati no na sala posanzo koko lelo. Belobi te. Tozana mama bakoko na nte to tuni question.
Pas de choses à rappeler. Selon Ninge, ils ont bien dans le quartier qui os a rappelé et puis en juillet, à la sexe, c'est ce qui s'est raconté ici. On a besoin tout si c'est le Cameroun. Et loko epe sanga kanda na pasi. Po ani kanda na pasi. Bo tu ni lo mo o kuto. La vie na ngai. C'est na satani mo. Mais non. Na sukona bala basi place moko. Isa nini na yo mama? Rachel, est-ce que tu Rachel, s'il vous plaît, Pour lui, on va poser le bouquet de l'hôpital. Oh non! Oh! Non, maman, bon moté, maman, bon moté. Non, non, c'est pas. C'est que nous, on l'a taillé. Comment ça, c'est qu'on l'a taillé? La ligne est sous-té. On l'a sous-té. On l'a fait un mois, on a ôté. Non, Pacho. Ah, pas Vincent. Ah, il s'agit d'une histoire. Toujours le baron, le rôle à. Donc, les solo, quand tu es en baba, la tes âmes, on assuré. Rachel, question quand on a tout, on a ramené ce dossier, ça le dit, ah, ils ont le couteau. Na mis sur maman Bokilo na yo, futur maman Bokilo na yo, nyo soit le dit, ah, pas de cas, c'est ça le couteau. Non, on le va combien de fois, papa Nangai? Est-ce qu'on peut permettre tout que la procédure au maman lobby? Pour l'année. Pour tout tika, tout si ça te mène. Est-ce que parent Nangai ça? Parce que, non. Pacho, soit vous acceptez que, tous à l'accompagner, mon maman n'a parent na yo, pas que ne va pas là-bas, il va soutenir. Et puis bon, quand même, bon, quand on est dans sa bonne, bah, il va. Oh, c'est pour ça que c'est solo. Maman, mais comme elle a accepté que parent na Mourazala, elle a aussi raison. Et à zappé au balien officiellement a produit pour manipuler les politiques les amis maman au chambon a jeté les amis maman ka bokini qui pas atika nenza masala ye ninga yiki na mukili yo maman bokino na famille na ye ba otala accepter na ye to ke na sumula imité mais je m'aimerais topé ma sumukie to se retrouver après merci
avec Vincent Louise. Et ça la reine de l'émission de la presse. Merci Cordon pour la parole. En tout cas, terrain où il y a terrain, moi, où il y a Mousselou, Makasi. D'abord, par rapport à la recherche, nous sommes tous là, nous sommes en Zambie. Kobota mana DCX, et ça, il y a une Bible, et comment on a noté. Et reconnaître on a noté. Donc, bato mususu baloba on a bandeli cause la barabin. Barabin de babetara li solo ya kobota mana DCX o wapi balobaka Adam abota mana DCX. Et nanzela DCX ba yaka ba tirer CX moko pratika na moko. C'est une explication ba rabin de baté ya biso. Mais na kotala boye et ta situation moko un peu rare. Oui. Ils ont ça la mais ta situation un peu rare. Mais problème nange ezali tango yebi ke eloko ba oloba na yo eza bongo te. Oko ko swana. Oko ko ganga. Na mokuse ezaka ke si eza bongo te ngaye naza awa. Eza mamute ke to ke tozonga lobi non naza awa naza bongo te ngaye botala omuna muta koloba mino ke na yebe eloko wana te mais tango muta kolobi susuke il faut ba boti na ngava zala to benda eloko mo mulai eke soki eza bongo na opesi mutu raison te jusqu'à présent. Soki eza bongo nde tolobeli lelo boye un jour toyebe toloba susu ba bina soki ezaki bongo ibisanga o tsabiso wapi o faire partir na lukuta nga loba tango mabe ezali o batu bamoni mabe. Il faut avoir au courage de ça batu oui eza mabe po batu basunga mais soki yo boyi ko talisa mabe on ndimo bombango c'est ko yebi yo moko ba raison ni ko ezotinda yo o sala yango kasi diable a profiter na biloko aboyi parce que sinon loba pe na continuer ko loba tango nyonso ke libala diable a betela ngo maboko te libala diable a combattre ngo de zéro qui no ba koti ti ba o ke sala mokam na bango abota bana diable azana bango azo menacer bango na osenga na bino penza papa na ngai ezala po na bino sujet monté aux on a pété surtout po na yo lokola mwana mobali na kati ya couple kozwango lokola ma sécurité les qui no lobion par plaisir ka lobion na ça pas ça lui bien que na osala ngo po na ya na nga parce que aza mwana mukie po na ya ezelo kwa siko à vivre banda botama ayo ke lo boy même ça cause la ye mon côté la plupart ba tupe ba cause ba koyoka likambo ba kokamwa ba osutuka. Parce que non, bah, yokamote kasi. Ce qui conscience les ont reproché au papa nanga, en tout cas, kobe d'abiso bulaiti. La seigneur bolimbisi. Ce conscience les ont reproché au namakamba olo ba awa. Nga na bite keza mabe. Parce que aze kelam, onzamba keli. Nanzela na ye, nanzela maman pe papa nde ya botami. Et ngol bate soka botami bongo se kazana misala mabe non. Na chité na kata misala mabe non. Te notre commune étape, toi na étape ya oh, mino boza conscient, to pe boza conscienté. Parce que la fille a insisté à bim d'aller bicher un petit sœur naïe. Na forcé binoté parce que dans l'habitude on a été forcé à battre. Mais na bonne libino. Parce que Bible petit si moi ça ko comme mobalité, mobile pas ko comme moi cité. Pour ba comme akomo sala nenge mobala ne osala moi sala ndo sala onde moi ça sala mobala ba ndo sala ngo. Il a péché. Parce que péché aux gens bis azo na biso, il a péché le kuta. Tant on ebe loko ba lo beza vérité zo bo eza le kuta. Diable a reprofité kana makela mama o akota. À coopérer bino rozongo ce que le roi 6G oui c'est na yesko ko travailler sur yango na bonde liyo papa na si réellement on reconnaître j'insiste si réellement on reconnaître que mambo ba lobe eza bongo to ba ndeko na yo je suis l'évangéliste Serge okolo balanga papa to yaka ta permettre sola na ndi mo sola na yo soki bato ka bango soni ko ka ngasoni te benanga ta permettre yebisa nga oui eza bongo to aider yo ke oboya tant to bongo lobby pour éviter de côté la procédure ni la seigneur peut na mutema mobimba. Merci beaucoup. Na pasteur aye azondimela kaka dino na mobile nous comprendre te bomelinga awa boboye milinga to bobosala nga nini maman Rachel. Maman Rachel, ya na ninga lo baboy. Pasteur a tsolo ba. Maman na ko confirmer. Maman na respecter yo, mais qui va respecter na cha on pandi. Osani. Na ko sa ko sa ko. Kasi o mama na. Osani. Na ko ni tembe ya. Ah non. Je veux me dire. Ah. Mtu wako. Mtu wako ni tembe. C'est que non. Oh,
Maman nangai, maloba Dorcas eza verset biblique qui poto nimango. Apesi biso a facilité biso. Alobi bien. Aza prêtre famille na ye, la famille na ya zala na yobo ki ndurutala. Mais ça y a kasi na ko ça Voilà, chers amis téléspectateurs, nous sommes obligés, il y a pour ceux qui savent problème au lelo, je pense que notre calingamo na plateau awa, parce qu'on a compris que tu as maîtrisé bangoté, vu que tension est makasi. Je voulais m'adresser particulièrement à Bandeko Bazana Kawana, parce que moi-même j'avais dit au début de cette émission que j'ai assisté à Chip. Maman a vu sur le livre, moi l'amour a 8 ou 10 ans comme ça, et est parti dominant des acquis à moi aussi, balongola qui oya mobali atikali azonga utara makuna et na ba réseaux sociaux partout on voit ces gens tout le monde rappelle batabon a kolipe atikali na bongo. Je l'ai m'adressé à Batouana Roloba que je suis pas contre vous, je suis pas venu au sein de la campagne mourir à Mabé, mais c'est un problème qui concerne la famille. Oyo petite sœur a Monique situation grand frère naé a koki ko digérer en côté et na ba parents bazan na ba problème oyo en tout cas ceux ba na bazan on niquer essayer de résoudre ça le plus vite que possible ceux qui ont la partie dominante et aux moi c'est mobile mais je mets pas trop kokota na dossier wana et pour le respect il y a nous on a bu à moi aussi oyo Rachel pour excuser bisonné to flouer l'uninae. Pourquoi? Parce que jusque-là, on ne sait pas si réellement Dorcas a le baiser à solo parce qu'on a vu des choses que Moutaya lobby les Kamazo a fermé après au moins les a bonté. Même si le lobby pour on a bon patcho et que voilà, on irait des systèmes ils a vinaé, nous ne sommes pas ici pour juger les gens, mais sinon te flouer pour que tous en a nous toujours confirmé bisou en ezara ba lobby. Mais chacun de nous a retiré conclusion naé pour que bah celui vraiment ils a bongoté si et ça là que na mikoleroya et que maman baroké na monti na suka pour baluka ba yeba effectivement sur les bongo bon soit suite nango mais pour la de l'eau je pense que tout ce qui a l'émission na biso vérité en face de mon année prochainement. Merci l'équipe technique na biso. Merci na Château Colo, merci na Gilles Vazolandonga, merci na équipe na conseil, évangéliste Serge, Maman Yampania, Sandra, et puis Maman Clémence. En tout cas, merci pour Nathan Abino, na bande tout Botali, aimez, likez, aimez cette émission et puis commentez, partagez cette émission pour la bande de Cognon se base à bonne nouvelle il y a ministère de réconciliation. Je pense que famille Repanzanate, on va trouver intérêt d'entente. Merci, bye. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, actualité. Maman n'a pas